na bango pena donc bapesa biso ba chance to betaka pena na libanda bamo bamona teke poto na bakangela biso poto na bafutsi su bakangela biso ya kitoko te toto sala ba preuve love ba reste nyoso ya nzoto na ngai eboy kosila na cimetière ata bato mokili batémoigner nayebi bozotuna nazolandele nini bozoloba azala eloko te bino boyebi te sekele ya motema nakoyebisa moto te mais osola mama basite so totali mama basite c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 blad tele lo sololi biso makambo ya Victoria Télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena mama mnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo tozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga indusa Victoria certa amen. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent de partout à travers votre émission Micro Libre avec moi Jemima Ibel, les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron. Et voilà, concernant cette émission qui est une émission socio-culturelle, je reçois des artistes, musiciens, comédiens et ça parle aussi des sociétés. Pourquoi pas? Et aujourd'hui, je veux recevoir un artiste qui a su travailler auprès de Karma Pa, les Karma Love, Watanchi de la Rumba. Donc, mais maintenant là, il est auprès de l'élève du maître Bunafilé. Toyeba. Et le connaît sali que allons pas Karma Pa, aïe le pas Bunafilé, moto a bandi carrière ne car lobby APCP confiance. Donc, sur la par rapport à la réalité musique, monde musical, comment est-ce qu'on a évolué. Voilà, merci beaucoup Naloy, les caméramans, ma caméra et merci beaucoup à notre boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier na Katia Dallas. Wana, là, je vois le Georges Louboma. Je vois Georges Louboma depuis Dallas. Il y a Dadi Mabibi, Mokonda double commune. Na Katia Paris, Bafa Nanga Tubolinganga. Ngapena Lingabino moi, Ming Lamno moi trop. Naza déjà na ya je t'aime. Nga bien ya je t'aime parce que na royemba za mukolo tous allez vraiment sur ce plateau tout me capé ko solanae pour que ça la plaisir dans ce plateau la biso. Voilà, bonjour ya je t'aime. Bonjour gros bébé de la presse. Bonne santé. Santé qui toque au moment on on a payé la full boss donc c'est que santé pepel qui toque au makasi. Ba te beba ko loba même sous ba moko ba yebi yo ma ba to ba moi parcours na yo au bande ki neti musala ngope wapi pour lelo se retrouver pa na full boss. Ah bon, nga pena to banda kande ko travailler na ba full boss kala. Banda ko travailler na ba do kala pena boss nani Binafilé. Voilà. Donc to banda ko travailler na bana mai kala. Yango lelo komi boss nanga mais tant na longo tant aussi si ba makamla so au travailler wana biso nyonso travailler wapi donc ba musique na biso moko donc ya biso moko ya bana quartier ya bana commune moko on otanga ba kombo ya ba place ngote ona uta na bango wana po bon yo bika ya ba musique ba jika voilà donc otanga te quoi mais tant to kabwani na bango mutuna mutake akesa la chemin na ye full boss akendaki pa ya président Fabregas maestro ngala akendaki pa le Karma donc to sala net moi course on comprend to sala moi course mo boye mais to comprend était baninga bazui moi avantage liboso na biso baninga net banani net ba full boss avantage liboso na biso. Si on a tali que moi la maille a un avantage le bosso na ngai. Ya on a qui pembe naï. Voilà. Si vous te balez le boye,
so dali karma pas par rapport au karma pas ça dans le monde de la musique bina filé na sali yango te abandi de carrière yé moko solo parce que ko travailler na sima moto ata be fort ebela ko za nango mais tema na sima ya maestro moi bimisa no tout ezate sikonda ko bimisango mais choix wana ya kolongo pas karma pas ko ya raison ni o esala ki kene yo na karma pas boyeba nango beba ti ngala vena ngala beba na ete wana pena vena nga pena wana ve pena donc vena mutalaxinga kirumba donc kirumba za odemba donc yende pena mutalaxinga kirumba jojo lengila binela yo nini butolelo ezali ya esengo loketo langa ezali sembe nakobinela yo lelo sepela monoko na lole mopesi goûter vela nga rwatashi na leli apesa opportunité ya koyema na ba album ebele kuna bon nga na yembi na Caligula so kaba nga muna sala na oyo nyongo ya bato liako kofuta mokolo nini tato yo beyo moto wa mosolo beyo maboko milaye ofuta ata nyongo atatu kimakango mona kaka basi pe bana ya bandeko ngamna sala ngo la vérité pour l'émission nga les a trop vérité Caligula wana boyembela ranet nan pour internet tout bato ko sarate te bageno Caligula za boyembela ranan te Caligula embela ngo empereur romain mais trop pena to beta pena masola mo choix te mon choix to solango mais aux artistes musiciens faut faire la part de choses aux a mon choix. Mais internet c'est dans la rendez-vous on a ba émission télévision parce que internet ba comprendre ebele batimba moi trop ah il y a des même la karma pas mais fait expliquer ce Caligula ba ebela rané parce que empereur voilà ah na habité abimara wa pe bokeno ye mais po masque ande ko masque maloba boloba na nzemo ndi bobokela moi moi si mo roboye bobokela musicien mo roboye j'ai mis maramwana faut tout dans le rantage pour nga pena donc nga na ebika embela empereur romain na ebité ko ayembela ki mutu boye ayembela mutu be Caligula nga na ebike ayembela ko nga père romain voilà ce que ba biso que par exemple lelo ba réseau belé ba lo ba kibino tout bolongwe parce que bato ba longwe belé là ça longwa benga engagement na longwe to ça une émission bato ba longwe ba bibo kimika parce que Judith danseuse na bino a fait sur scène alors bino to ça bino ko banga bo moni comme c'est comme ya ko leisa bato pour succès alors comme longwa bino ti so que ça ki pona bongo nga pena donc ngala milongo elaki déjà na longwa ki na za olobelo ti na longwa ki na olobelo ti wana okende ba repa full boss na na loba eloko ti ba benga nga kutu na studio na ya oyemba mais na fsi bango te ngande na boye na ba tante po na ve na ngala ko nga jamais ke na longwa na ndenga mabe omoni mutu na opesa ka net ba mise nyonso ba longwe na mouvement tongo longwe do fo oyeba ko tosa place outi donc il est roi tachaza vena biso donc to ba otosa yenga na longwa na tikala ofinga ye te donc tinela kenda pe boye to tiala pe osola te mais na yebike to osola kaka donc ndebo za bono bwana relation te biso benga na ta viendeni kuna relation ezali po za vena ngai o katende na ba vena ngai relation eza mais ko benga na ndepe na na boye na to bengani te na to bengani te voilà lelo boye bat bakanté je t'aime olongwe mais bané ko envisager soit on se pas ferré et pas ba maestro et pas mais tu vas croire été ko banda msuka ozonga nde ozala peme lelo ya le full boss o ya bandi de carrière pas ya bandi dans musique musika parce que bato c'est comme si na niveau ya j'étais bato mtso ba amikitisi ye mon ko na ko yemba ba kiti pas et pas full boss muta bandi ka carrière bele ba pesa pena chance te destin bakanga ngote donc tine na za boye destin na ngande mutu esalike na ya mopanza full boss Pada mwana mai na ngato bandana kala. Mais lelo boss nanga. Est-ce que non c'est chance bon meto a petona longu na eka siko be so sala ni. Si aza petite ya président omoni mukonzi. Ina tawana na côté na groupe na te bana pe ko la pe ah longu sala nini pour bim na filo sala le côté. Mais tant que le côté on dit comme pena sérieux. Té. Iye déjà na yeba ke ezana ka pepele. Biso tout yeba ke ezala poser po ngape place na zala ki na za kozela pe batindika. Mais tellement batindika ki tetala ka beti 5 ans mouvement. Mais makambo ya été clip moroté
elo moté clip à Caligula bête mais Caligula yo ka voix mais omonanga te batu tu ba yo ka voix mais ba monate yo bano linga mingo se figurer na clip tout ça ba mona ke muto ayembele ko ye mais ça la bongo lelo ba full boss nzembo moko do asala na ofute na nzembo ofute asali vocal moko amona na pété amwana te mais tango esala nzembo moko entamba moko amwani mais na Caligula na yembi de nzembo ya mibimba emba de chansons mibimba mais c'est un peu que ça permet d'entrer se fait me poser na makambu même si me poser na makambu te kama pas côté la beauté na le quoi za makambu na epe même si makambu ne banda ozanga ote c'est un mo eloko la musique ngai makambu za fona ngai te makambu za fona nga moi ebika makambu za fona nga mère toto sala ba preuve love bareste nyonso ya nzoto na ngai eboyi kosila na cimetière ata bato ya mokili batémoigne ke oregeta mondamu ya basacrifice osalaka epaka mapa neti badekre banzembo oyo yoyoka ngo kaka boye mais esalaka nga mpasi ntango nayembaka yango premier jour nayemba nzembo oyo na studio suka moto etelema ngai mais clip nango eza te ndeti sikoyo banzembo boye ebima te donc clip nango emwana te tota po bato bamona ngai bamona nga te ka audio apamba Carole Diongo yoyebi bareste nyonso ya nzoto na ngai eboyi kosila na cimetière ata bato ya mokili batémoigne ke amour ngano incomparable Atakoke est l'ouest nord sud amour ngano incomparable mama yanga lambokolo ye bolingo nyokolinga ye pinzoli nanga ye tangi ye le rentage. Mais est-ce que la musique peut avoir un facteur à chance? Si même si tu n'es pas né pose à la musicien, ou quoi ça peut le beau que 6 000 ans, est-ce que c'est bien? Si, nga pena nde nazaki bon nazaki de asi ok. Nde na beta boy ezwaji. Mais bon na yebite otalake boum mo clip mo bimimba mo boy Camembert. Bate moi na mwasi mo na clip. Yo bimi figurant na clip moyembi oyembi na album mango de ba fouli notre sœur ba fouli oui mais yo bimi no ka figurant donc to yemba nga na yembi banzembo ebele ba vocal pe belé na kati album Caligula ya omone pusaki ke nazonga na mwasima otala no nazonga na sima nanu nazonga na sima tant nazongi sima mo destin tindingai pas full boss. Voilà le lot destin et tu n'es pas full boss. Voilà, je vois. Il y a Dadi ma bibi me connaît double commune. Donc tu as vraiment la commune à limiter. Tu as la balabala. Donc ami tout que les cas, tu bazo tambola. Tu as tout la Sahara que non. Natou na au Congo, mboka na biso et ça a vraiment plaisir. Tout le la biso Georges Luboma depuis Dallas. Mon boss Jibé Koumalou tu le vrai pété de Dallas. Tout le bien suko le lobe est mon choix. Le lobe mon choix est bimi. Est-ce que Boulou permet la full boss. À ça, il y a déjà un choix. Il y a déjà Miyembela qui déjà banzembo na ye. Il y a 4 chansons de Miyembi. Miyembela déjà. Biso pesko toye. Ce que vous voyez, madame Banzembo, il y a un sima. Biso toyemba. Quand na nini oyo kaka na reclé devant oyo. Toyemba. Voilà. C'est pour ça que c'est mon morceau. Moi, mon parti d'âme, il y a mon choix. Je vais comprendre, puis tu décortiquer ce qu'on dit. Aïe. Voilà, c'est mon morceau d'âme, il y a mon choix. Je vais comprendre les Nizalaki. Nayebi bozotuna nazolandele nini bozoloba azala lokote bino boyebi te sekele ya motema na koyebisa moto te me azala lokwa bolingo kombone love
Ozuyolie Bolingo Kombone Love. Voilà donc on les a album moi mais batu bazo réclamer babi anzimo c'est comme si beta moi mbangu eza rumba mais fallait que moi c'est ce que était qui artiste na lito pe na ba artiste tango yoka kyango OK on onde bon tango na yoka ki yango batu o balobi ke feza la mwala mwambangu donc mbangu wana eza style ya nzembo wana eza style ya nzembo eza style ya nzembo donc feza la bongo feza la bongo. Voilà déjà et donc beta là je vois Arnaud Wambi l'homme selon mon cœur ado les canal déjà sont déjà en vraiment donc todo lingana surtout shooter na biso lelo boye moi un mot parce que ba boy concert ya Kofi Olomide a ses produits en Afrique du Sud na fali pour peut-être que artiste pour dans la besoin de musique na beta libanda okolo baletini na osenga na bango pena donc bapesa biso ba chance to beta rapena na libanda bamo bamona teke poto na bakangela biso poto na ba friksi su bakangela biso ya kitoko te do lo na osenga na bango balembisa bafongola mutema to yango wana kaka. Voilà, merci beaucoup de comment nous vraiment la souka ba dédicace et puis ça fait un numéro parce que les artistes moi mutum so linga pe mo solane ba contact bien ezandi. Ouais, plus 243 90 34 79 499 na pesi Carole Diongo. Hein? L'homme les valeurs do ba mbote ebele place aux ali na pesi Gandhi la mignona na liol. Velanga Rigo Mas le roi de Bateke. Mive John à London. Bambote belé. Donc vous êtes belé pena donc pardon héritier minimbu. Bambote na yo. Hm yo yebi. O petit na bino. Donc bino boyebi kaka donc koto esenga weza bakoko ya wera. Donc esenga pena foko tindika. Voilà, merci beaucoup. Donc là c'était juste l'interview veille je t'aime. Pour ça la bien. Donc voilà, merci beaucoup de ma fan tour le groupe de la presse congolaise. Tout ça toujours Moussala pour le plaisir Nabino. Mon choix est un clip au Ebina Kobima. Vous consommez mon choix. Boyo Kango, boyo comme le besoin na Kati. Style ya nzembo zalaka musu daka na beto na nenga ki reggae musu daka na beto na ndenga folk musu na beto na nenga rumba musu daka beto na style songolo pakala donc ça dépend ya ba style o ndeni ezalelaka donc bo consommer mon choix aux albums na bino aux nzembo déjà ba tiango ka single album ezali reculé devant et je crois que bo juger non artiste na nzembo mon côté. Beaucoup juger dans des balais, beaucoup juger dans des misatou, beaucoup comprendre. Bah maïe les belles que nous pas le maestro. Et là je vois donc la danseuse la plus suspecte. Donc Kirikou, moto abina bina, a clôturé maman bina. Et ça a bien 200 unités, bah danseuse nabiso, Jenny 50 unités, bah danseuse nabiso, mbea. Donc bah danseuse nabiso donc oh il y a bina filé. Bah ngonde mutu ba kangi na bina filé awa. Na babi ngoni qui dit ba musique tu vois tu sais comme ouais tu veux non tu dois confirmer voilà le tout linga rajemi mai bien le groupe de la presse congolaise nabi tu peux la chance nabi na filer aye na esika balobi ya dropper nzau adona libanga moko na nzembo mon choix babuaka mais ya dropper nzau ezo ningi safa babi à part ko la ya bi na filer mais d'après chroniqueur asala msa mona biso da ya na biso voilà donc aussi Bluetooth ba gros bisous na yo Arnaud Wambi Igor Wambi Joël Barça voilà les ali pena ba bureau quoi ya le full boss hein donc Buna Filé l'artiste du moment j'ai aimé bien de travailler na Buna Filé de ça vraiment plaisir voilà là je salue tout le monde au bolinganga là je vois mon boss JB Kumolu téléphone Petro na kata Dallas je vois Georges Loubomana Dallas, je vois, il y a Dadi ma bibi mon a double commune, ba fan tout bolinganga. Ngapela ngabelo moi mingi. Na leblo moi fort, na leblo moi trop. I love you so much. Tika kimia e umi la mabok talabino et au revoir, à la prochaine. Sur la mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas. Il y a 001 blague télé loi sur le biso magambia. Victoria Télévision. Victoria TV
et na ba mopepa sika na ba mamna ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo aeli biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bilela confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilela na ndenga ilusa Victoria certa amen.